Bina sali pour Ningani Tanga Masolo. Mambu Masobele. Tout funa derrière Maître Kobe. Bisonyoso awa penza. Tozali kaka na sima yemoko. Maître Kobe. Oyo penza député national na biso vraiment awa na kati ya funa. Bana ya funa tozali kaka na numéro moko 365 oyo penza ya Maître Kobe. Tala mutamalamu yeyo penza awa na funa mwana kobeta beta misu te po numéro oyo déjà 365 eyeba nango penza bolanda penza Maître Kobe awa na RD Congo. Jeune aza na ba mission ya bien yeyo. Aza jeune moko donki, aza cultivateur na kati ya jeunesse. L'homme il fallait kaka. Mutoto ko yuko landa na idéologie. Bebele bazoya bakabeli batu ba polo ba nini ba bien. Mais ye polo te. Ye idéologie. Ye alinga tombo la jeunesse. Aza mutoto ki abimina te ba mofinga collègue na député. Non! Wana mwana na biso José to voter numéro 365. O benza député na biso to voter. Maître na biso leki na biso mwana na biso. Ah, et lui sur la jeté. Ba jeune ba souffrir. Ba jeune ba souffrir. Mais ba jeune ba souffrir so moni jeune a commis urina. Jeune a commis fazer. Jeune a zami pesa rolala. On a nini activité à malonga ezate. En tout cas la série mo konzamboka vraiment eloko na to senga beta recette. Beta ngoma sete makasi. Na assemblée. Mbele to lokela na assemblée à tout royo. Si papa ya kalawana selon ngai na senga papa ya kalawana si 500 députés bazata 50 pamba. Bana funa nyonso tout na do présenter bino député na biso ya solo molobeli na biso bana funa Maître José Mokicheme Kobe Mokicheme José Benjamin numéro 365 député ya solo ye molobeli na biso ya funa aza maître o soka kekuna bien ka molobeli na biso malamu parce que déjà nana kete na bana ba ida malamu ba conseil ya malamu pe makama malamu asalaka mais soka kekuna toyebi ke kozala malamu si koleka mingi biso tout funa senge to voter ye José Mokicheme mwana na biso ya funa yeyo to voter te pona ba sentiment muta peso loko bolandi mais non to luka bato ba kolobela biso bolobela ya solo lokola ba maître José Kobe numéro 365 la victoire ezande ya konginda opesi koto ogwaki wo tozande na papa José Kobe mwana victoire ye moko yeme mwana mabele ya matonge ya kalamu to vote ye numéro 365 vote nde yo eza makambo de la part de Nadou Katumba New Jack. Ça c'est de la musique à nouvelle critique de Papa Wemba Mokili Mobimba. Donc on vote massivement au numéro 365 Maître Kobe Nafuna akobando lobela biso na ensemble yende mwana mboka botami na mboka vraiment to soutenir ye biso bana funa et kozala bien candidat na biso za Maître Kobe biso to voter ka Maître Kobe a mwana na biso ya mabele to voter ka numéro 365 député Kobe na pesio bonjour nani na ndenge eloko eleki ondenge sokende nzambe apambola yo apesa yo loboko biso ba etike tata te mama te kasi je fais le côté je souhaite une bonne chance atali matongi aleli ba jeune ba complet ba ko créer ba plan na kacha matongi atali kimbango aleli atali yolo aleli mais ça ne va pas ta la 20 mais babi mais non bana biso ba revivre ka na kuluna te bana faut batika kuluna to créer yake ko lobela mingi jeunesse numéro les na biso papa comment na biso en même temps as autorité tout ce seigne bana kimbangu boyoka o mete di bara bana yolo boyoka ngo matonge boyoka ngo o mete di bara on a numéro 365 année
Maître José Kobe. Yayo. abotami awa akoli awa batata ya matongo tokoki kovote maître azali mwana na biso tokosepela mingi soki azwi biso tokoyebi ete soki maître azwi biso mpe tokomi atonga alors yango wana topesi ye chance pourkoi ake aleka kwa biso tosepela. Ouais, maître Kobe, voter numéro 365. Yango wana makambo. 65 biso nyonso tozala na simane yende mutu molobeli na biso. Biso nyonso to voter ye, to voter ye. Mwana na biso ye, noko na biso leki na biso yaya na biso ye, biso nyonso to voter ye.